Et voilà bandeko 4e saison film Nabiso Nabandimbola toujours voilà na kati ya maison Christian Balobi Kindeko et Suki Mabe. Voilà tokomi koyoka basango na mokili oyo. Oh motonga komaki na mbongo mokola kufaki bato bayebaki te ye moko pe kidiba. Bakufa kaka sans préavis. Oh kutu azaki ne bien na tongo wana. Voilà tokomi kolobela liwa ya nani wana ya mwana mobali oyo. Voilà na âge oyo nano esengela ki asala mosala a vivre molai. Voilà kachi akufi. Bandeko bakomi koloba sikoyo olingolo banini wana kote o. Toteka cercueil oyo tosomba mosusu. Et bongo yo ndimi vraiment to perdre montant ya 30 millions de naira. Kaka pona kokunda moto na cercueil moko kaka. Vraiment, on est ça ba perte, on est ça calcul moko vraiment et ko profiter dans moto te. Comment ça? Talanan. Oyebi mbongo wana, et ko bénéficier biso na famille mobimba. Comprenez bien. Oh na yebi nanga kasi kachi alobi atikel biso mbongo ebele. Na bia. Soko complète makam na zoloba. Tala. Privilège eza nango c'est vrai. Mais to calculer na eloko yo ezokene na cercle ya pamba. Siko ezaki suena ya suka moyen ya bien ya ko respecter basuena ye to bande ko corriger l'erreur isal ki na vie to ke kunde kaka na cercle ya 30 millions après ke nango ka ndengo wana ata yo mokoli bomba to nini so tina ko sona pesa nango te sika wana eh ça va osa sûr na makambo zo sala boy yo kanga ipesanga confiance c'est quoi mais c'est la sens na sens économique et simbité na sens ya finance et simbité motakufi bo 30 millions bo tiango kana cercle ya pamba et comme nini yango ça va ndeka kolobia ça va kobanga te ndimela ngai vraiment tout soit ta cercle à 3 millions 4 millions de naira et koki nango mutango ko kufa ko déclarer te siko kokunda mote komi na talo cercueil mbano wana masolo ya yate yo parce que yatikali mokolo na famille abandi ko corriger maloba mowei alors que mowei ya insistaki na lingi kaka cercueil na sombi yango bokokundela ngai ba économiste babimi batu batanga finance balobi ceux qui vont takufi mokolo tokundi esili bon nalobi bon toko considérer demande na bino mais tolongola 2 millions na kati ya calcul nyonso wana ya mbongo eza pona ba inconvénient oyo bokoze 2 millions papa ata yo mokeleke belé non ça va ata ko totondimi ke bolongola mbongo mais ata 500 000 bolongo lité 2 millions bokata ka mbongo pona inconvénience ndibata tela likambangoko bazonge sika basomba ki cercueil bazonge sa bazwa mbongo balobi to kokata 2 millions monsieur papa 2 millions kata makaboy bon natunia bon cercueil ya moins cher à ça combien bon 1 million 2 millions bon ba prix na tozana ba cercueil ya talwana te awa papa. Bon, il y a combien de besoin en Goa? Bon, il y a moins cher à 3 millions. 3 millions de naira. 3 millions de naira, il y a soukade à Ngwana. Bon, d'accord. Bon, ça la boya. Pesebiso, cercueil à 3 millions de naira. Au Longoli, sous 2 millions na yo. Bon, reste égotique à l'État à 25 millions. Ça va tous au Yango Kassi. Bon, d'accord. Wana Toyokani. Bon, tout le monde a cassé cercueil Yango. Babandeli calcul ya économiste balobi économiste alingaka perte te lobi baluka su mbongo bazongi sa cercueil ya cher bazwa kaka ya moins cher mbongo ngo pe mowei ya kosalela ngo te atako tukitoko kwa cercueil mowei paza nango besoin te babandi ko sala marché ya sika balobi famille eza monene bambongo ebele to récupérer ngo to sala likambo pona famille yate yo maloba moweye tolanda voilà mituka atiki bambongo atiki mapango atiki mais âme na yende a perdre yango est-ce que ndeko yebi valeur ya âme N'est-ce pas que la Bible dit que na mabele soki moto kaka masumu abongoli motema.
pona amna ye esengo ebandi na lola. Voilà bato bapesa importance na kolia komela kolata mituka na mapango. Alors que bokonzi na nzambe o esengelaki ebanda priorité ya moto. Yango bato batiki na sima. Sima ya liwa na mapango na mituka nyonso etikali ezotala yo kaka pamba. Siko Théo abandi kosala calcul alobi bon to changer cercueil mbongo etikali esunga bakei ba négocier bazongi bazwi cercueil moko ya moins cher babandeli calcul ya sika. O bandeko filme na biso balobi kindeko esuki mabe. Toloba ke yaya andimi sacrifice yenda kufa bomengo nyonso tikela baleki wapi bomengo ngo toyebi nanu te po bisika mbongo ewuti nyoka lobaka eske nyoka kelibela nandimi te awa liwa ya kachi bakei kokunda ye ebongo bandeko bayebi source mbongo yo bayebi te tango mosusu lobi ba sutuka kaka nyoka ye koloba na ndako anakonda kofongola monoko bango batali bamoni ya kachi bona mona na ngai. Et voilà tolobi nos condoléances na libota o ekufeli. Voilà lelo matanga lelo baeko kunda baeko lela. Voilà mama leli alobi likunzi ya famille mwana oya salaki kenga nazala. Voilà, il y a un temps pour chaque chose. Voilà, baeko kunda mo baeko lela mo wei. Le grand, le vieil Itoto, yendem de la à ça comprendre bimarambe sekezali. Alobi boy. Mais oyo te cercueil ngai nakachi toyokanaki tosombaki yango te Zambi. These boys have Yango bana mibali oyo. Est-ce que ba comprendre que ba koti na erreur grave? Oyebi bisika bazulaka mbongo batosaka mibeko. Lokola moweye asombaki cercueil bango bazwi bake kosomba ya moins cher. E kosuka wapi nazobanga? Po ba mesurer ba conséquences te ya maloba moweye. Vieille toto a comprendre que bato ba gafé. Bambongo bozui mais botosi mobeko te. Mowei bakokunda na cercueil moko asombaki. Ah ba économiste balobi 30 millions to kunda oka na sama bele mbanu. Ba récupérer calcul. Bazongi na ndako na 25 millions, cercueil ya 3 millions. Amande bafuti na maison balobi 2 millions ebozwa bolia. Tolanda masolo. Ah, wana eza raison to kondi matin. Te? Chimobi. Théo, to kondi bango te. Na lobi boyeko, eza na raison te. Po bino bote ka cercueil wana. Ndeko na bino mobali ye moka sombaki pona enterrement na ye. Siko ebozwi nzoto botie na cercueil ya moins cher. Bosele bongo po anini ko? Eza malamu te, eza trahison. Pe molimo na ye ekolimbisa biso te. Mama, ozobanga banga na likamba ngo pona nini ko? To sola kengo deja mbalebele. Mapeza wapi makamni na sali. Olingolo banini. Fallait to perdre 30 millions de naira kaka po ekundama na mabele. Pona libaya na sete. Ah mama, sikoyo. Molimo sikoyo esani na makamna sali. Ko sala nyonso ko? Osali mabe. Obomi makamna nyonso. Mama, ça va. Oh, ça va. Mama It's okay. Likambote. Look, Tala. the deed has already been Oye done. salami, mai se sopani. Ndeko And merci. there is nothing we can Ah do ouais, to loko change it. toko It's too sala late. ezasu te c'est déjà trop tard. It's okay. Mama likambote. I tried warning to you, my brother Nakanisaki na here, kebisaki but ya na ngai awe. he sounded like he knew Mais what he was alobaki doing. keno And ye bato I was akalkila convinced. malamu économiste Please, Ozuko. nandimeli ye ekoki mama esili. Nem. Mama Like Chima said, the deed has been done. ndenge ya chima lobi oye mai sopani Let's déjà. forget about this matter. Tobosana ka Forget makamba about ngoko it. mama You know, we cercueil just rounded kaka. up with the burial.
tosisi déjà enterrement makambo mosusu etikali liboso oyo tosolola awa vraiment yango kaka tokangamela mama solinganga mingi kolimbisa ndeko na ngai. Ah, tala bino nyonso bozaka bana na ngai nazopona te nani nayoki bino kasi nayoki bino sava kasi oyo ezala leçon mpo na biso. Mama lobi pamba te a mesurer déjà ba conséquences ya maloba mowei. Et voilà baye kolela bafandi voilà batambola batala liboso boso organiser awa matanga esili bakitya bato. Ah mama ko se déranger te arrangement na organisation ya matanga bakobongisa nyonso wana. Et voilà eloko mosusu esawa ngai na Chioma tokoki kokenda bino te na ville nalingi na ye tofanda pour quelque temps. That's a good idea. Esa idée malamu. That's a good idea. Likambo te mama. Okay. Ok, ça va. Sorry now. Voilà mikolo yo matanga. Voilà tolanda libota oyo kosuka wapi. Après cela, mokolo moko bavandi. Maman, oyebi na présenter yo ange adorable oyo. Tale kelamu. Moi si oyo na se décidé vraiment na vanda na evi na nga mobimba. Ah. Maman mbote na yo. Likambo te mwana. Awa pe na présenter yo maman. Ah, tala bangambo oyo. Oyo choix ya liboso, première qualité ya basi. Kombo na ye ifoma. Mbote mama. Oh, likambo te mwana vanda na yo. To se décidé bon. Tobe mabango pa na yo. Omona bango. Po tokobala bango le même jour. Ngana chima. Toza d'accord que tokobongisa libala ka moko. Mais des mariages. Kitoko babokilo na ngai boyaye babokilo to sepela. Tala mama lokola abota bana alobi na lingi pe bakoko. Voilà bayambani ba monani ba sololi mabala eza koya toboya ngote botika nzamba kopambola bino nzambe ayebike bolingo unité oza kati na biso eko vanda libela eboko kasi kombolo nani mama kombo na ngai Angela isebima Angela ake oza Angelu kombo kitoko penze oza mutamboka nini yo sava ngala za moto ya boende oza moto ya boende en tout cas nayebi batu mingi tosola baza bato kote wana ebongo kazi oza moto wapi kombo na ngai Foma mama naza moto ya popo kabaka zambako pambola bino Teo tala Chimobi mama bino mibale bosonga na bino na ville botikela nga babokilo na ngai nafana na bango mwa tango. Okay. We accept your majesty. Mama ndengo lobi sa majesté toto sa. Voilà libota eza koya monene. Libota ezofongwama babokilo baza koya. Kachi mwana nga soko zalaki awa. Ozala omona makambo yo. Mama, kobandela sute ko mama, s'il te plaît. Mama, tika na nuko mama, vraiment ti wapi? Abandi ko kanisa mona na ya kufi. Akanisi mowei. Voilà, kokabona na mwana na ye likambo pasi ya kokakate. Ye wana ke na lilita. Epai wapi bakundaki mwana na ye epai bakundaki akachi azokoka kobosa na te pe asipote te absence ya mwana na ye oyo
ndeko na nga nalobi te ke yo pe ono nakanisa ndeko na nga kufa mingi nakende su cimetière nasala boye nde ka nalanda na filme bandeko na te yo yango te parce que tondimi te ke cérémonie okosala après liwa ya moto yango ekobongisa molimo na ye. Il faut là d'autres pratiques etikalaka na filme eza mateya te tolobi yo pe kende sala parce que les morts sont morts. Mama bandi kolela kachi, mama bandi kolela azongisi matanga ma ya miso nenga tangisa yango mokolo wana. Oh oh kindeko esuki mabe, kindeko o etiki bomengo te na sima, etiki mawa na mawa. You take care of me if you die. You take care of me. Libala tolobaki tozozela. Lelo ekokisa mitomoni lokola basali penza diyo. Yaya na leki nalobi Teo na Chima babali basi mibale. Babali Angela na Ifoma. Voilà tolobi lelo za double mariage. Esengwande ngwana eko pangusa penza evenema matanga po lelo basepeli tende balati kitoko. Mabala eza sango ya bien. Totika matanga. Lisolo ebandi. Faut nga porte na bimanano Voilà Angela abandi. Pardon Nabe, Angela, pardon yo, osani nwana Oh. Nalobi mutu moka lobelinga yawa. Yonde, pardon. Namona ki yote olingo loba nini? Ni nazosala yango zotuna. Namotuka oyo. Ya soloko. Mais oyoka ki bien. Naloba ki bien na mutu asokolanga mutuka na bimana yango. Oyoka ki te. Na bossa na kilimbisa ngai. Pardon, kopesa te. Pardon, bossana, Bala suka na telaki. Mituke zaki ebele awa. Okoye kozwa moko osali oyo lingi oke nango eskisenga na zala nzela na okende. Pardon. Siko na tunia. Yote otuni mituka wana te po anini. Esa wana tuna ngoti. Kaka oyo. Ifoma. Mbala suka na verifia ki mobali nanga Théophile aza mokolo doyen yenda tikali sikoyo numéro 1 na kati ya ndako oyo. Tala ezala yote mobali na yo pete bosana eloko te ya koloba na lopango oyo na ministre ya pardon kwa peshenga te. Kanga bandeko makamba bandi nzoka basi mibale bakomi kowe l'autorité. Yo tika motuka ngape na kotika te. Naloya yo mobali no nozo kumisa wana. Aza na niveau ya mobali nanga te. Bogar nanga Chima mobali te. Naloya tala nabe yo kanga malamu. C'est parce que mobali nanga azali patron na ndako oyo. Pena ministre oyo komeka ko finga na mobali te. Yo po finga yanga mobali na loba te. Bon d'accord, bien. Na ye awate pona sona na mutologola yo. Na sa bisika na okende. Malembe pardon. Okobima wapi? Na motuka ote. Lelo nazo bima na motuka oyo. Ifoma ko empêcher nga sauter. Longa nzela na ngai. Bon? Pesa ngande contact na malembe. To sila na malembe. Ngai na yo karate. Mathieu na ngai kufa. Oko empêcher nga te. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe ici? Makela nini boye ko bobaluki bobani mama makelele. Chima. Tala mwasi na yo Tala abimelinga awa. Alobi ono na ko utiliser voiture au Range Rover na bongi na bimanango. Siko na comprendre te auti wa. Alingi nini? Nali na bimanangati. Il faut marquer c'est quoi le problème. Azala ki wana. Na lobi na ye. Ke na tinde motu asokola motuka na oke na anniversaire a master nanga. Ayemba na moka zu motuka. M'en fous. Nasa très déçu na mbilo mibale. Bosalinga mabe. Mituke ze belé na lopango vraiment. Pona oyo lingi bima nango. Pesa contact. Na lobi pesa nga contact. Pesa nga sikoyo. Moko na bino ta ko so motuka oyo bima nango. Lelo te, semaine prochaine te, mois prochain te. Botia na mutu na bino. Tia. Bande ko ba fara e bandi.
balobi otie libaya nga pe na tie libaya. Ebongo kimia oyo Mowei alobaki botikala nango eza kaka. Chérie, nazo souhaité faloza la wana otela buzoba oba pakoli ngai. Hein? Bébé, est-ce que vraiment okoki ko imaginer? Moi na mwasi alobi nini ke non? Oh, bakar nyoso sana lopango oyo eza su ya yote. Eke osaku tuna niveau te. Osa na niveau mobali na ete. Nini? Uningolo ba nini? Ifo malobi nyoso wana. Alobaki yango ko? Non, akomeka te. Na okosa nyoso wana alobi ya grave na mabe na lobi ko tundambo. Mais comment ça? Azana courage, vraiment. Azu courage yango. Na monoko pola wana ke lobelanga ke non. Akofa ke ndeko nanga ichima bala ye. Ayina monoko abona ndako yo. Bébé. Oui bien, bola mona yo ekosalo mabe. Trop bon, trop couillon. Kiti sa pe dosé. Tela Angela. Oui bien. Nandimilaka yo parce que na yebi. Est-ce que maloba nyoso ifo malobi wana lobelanga suko ya solo toti. Azu monoko na fongola fingi ngai. Vérité yangwana na lobi en noir et blanc na peseli o vérité. Fallait voir, fallait zala. Na lobaka nanga toujours. Ce qui moi si bandi, mobile ya kotosa. Mais keba moi si patonga mboka te. Et kotie na mutu nazo banga nde ba réaction. Pour soka meki ko réagir sans fondement. Ngambo yope bagoloba kaka. Voilà, bande komi balé babali. Ifoma. Oui chérie. Ifoma. Nani mobile na yo? Yo. Ozobe nga mobile na yo. Okomi na niveau. Okosinga na buzoba na bino bana basi bozo swana. Naso comprendre te. Nini yango wana yo lobaki? Eta makambo tali ngai na tango bo weleli voiture yo na mwasi nanga. Oh, na lobaki na ye mabete lokuta. Monoko wana ezoloba lokuta. Kanga monoko daye. Okati na yo kakite makambo solobaki. Olobi na kombo na ngai. Olobi ke non mituka nyonso na lopango yo eza susu ya ngate. Olobi lisusu ke ngape na za na niveau te. O comprendre na mobile na yo. Pardon. Ezaki maloba na ye moko alobi na mobile na nga mabe. Kanga monoko na yo. Ça va, yoka. Chérie, s'il te plaît. Bon, na yebi na ngate na nini torowe la sikoyo. Na kondi mapete ke yo na mwasi na yo. Boya ko déranger mwasi na nga. Ah bon, yo nde kebisa mwasi na yo. Kebisa ye akanga ka monoko ne wana. A mesurer maloba na ye. Soki asana makambo na bango basi na mwasi na nga. Bako tangate mbala sima fongoli monoko afingi ngai. Ye liboso na bandi ko corriger yo sima na corriger na ye. Mbano. Oui. Olobi malamu penza. Mobali alobara boy. Chima. Comment ça? Ofongoli su monoko na yo wana. Obandi ko finga mwasi na nga na misu na nga na présence na nga na ndako na nga. Na ndako na yo ndeni ko yaya. Mwasi na yo. Abandi ko finga, abandi ko loba. Yende mtaluki makambo nyonso. Apelisi moto. Yende mtaluki makambo yo. Eh bien, oza mokolo quand même yaya. Yeba kozalaka na place ya mutute za na katikati. Ozaki wana te. Makambeleki, obandi kokotela mwasi na yo. Ah bon? Donc olobi ke non ozaki wana. Oteli pe mwasi na yo, aza kwa kize mwasi na nga. Alobi mabe, oseli pe lo côté. Ndeni na kozala sûreté. Que non, yonde mutu. Obandi ko tinda mwasi na yo pa finga nga. Kozala ridicule te yaya. Ah bon? Balobi ya vérité sa kabololo leki na ngai. Tala, yeba yango. Ozali ndeko moko oyo aza ko balukela ndeko na ye. Parce que soko yokela ka mwasi na yo, oteki famille. Yeba ke na usukisa yo. Chima. Nalobi moke. Yo chimo bandi ko loba boye. Bandeko bandi mabe. Oyo kutu mokie, tozela lobi. Non chérie Bossana, c'est rien.
makela pamba wana. See what I've been telling you? Omoni makamna banda lobela yo. I don't think it's Na healthy ndimite with ke all non. of us staying on that Biso road. nyonso eza bien te tofanda ndako moko. I mean, we have other Mais nalobi residential ba buildings as well. ndako eza ebele, famille eza na bandako nango. Tobimawa. That my brother and Bon, I had ngana ndeko na ngai ata misunderstanding. toswani to tobebani. It's not enough Eza nango pe raison te Okay. po biso tobimawa tokende. It's not. And Yango te besides, raison. D'ailleurs, it will really yango be kutu the ndeko spirit bakisa of kanda religion penza na molimo ya ndeko na biso want me to akufa. vow Kachi to ajiraki in this ke house. soki yaza te tovanda na kimia na sima na ye. Vow in this. Ah, ata jiraki. Yebi yebisanga nani. Molimo ya ndeko na kufa. Est-ce que yango ne peut soigner kilobi? Enough is enough. Ah, trop c'est trop. Let's make a move Nalobi before tobi someone mana biso avant mutu moko awazo likama. Yoka ngai. Mama, Chimobi, mama. Bandeko division koti na famille. Babali malamu, mais division de ye na sima. Mama, Chimobi. I just finished talking to Na your uti kosola na ndeko na mobali. brother. I don't want to Na hear the lingite details of na what yoka transpired detail between both ya of you. masola salite kosona oyo koti na kati ya ndako oyo. Iloka na lingi na lingite makambo ebandela masusu awo. Na lingi na ngate. I made myself Est-ce que na ça clair? I've heard you. Mama na yoki yo. Hey! Pardon. Ko bakisa explication te. Tell your wife Na lobi loba na mwasi na yo. what I Il faut ma just said. oyo nyonso na lobi Because awo. if it happens Po again, soki kake bandela miao. if it repeats itself Soki kako again, bandeli susu. of course you know your mother. Oyebi mama na yo obosani ete. I've heard you. Na yoki yo mama. Hey! Kimia ngoy bandiko konde. Bandiko kimia ngoy komiko bimanda mundambu libanda. Voilà boyoka ni ebungi. Oh, ça va chérie, ça va de rien. Come here. Ah, s'il te plaît. You know what? Voilà. You know, Oye she bien, wants nebisa yo to your head. Yende mutazolinga asela coiffure na yo ameki atala mais salon ko kende ha ba prika ka bakobeta yeko akobima mbango akozanga ngo mobali pala ndi masolo ngo akomi ko chola pe oh bebe na ngai There's something I want to discuss. ezana eloko mona lina swana yo eloko yango nini I want to ask you nalingi for kaka a favor. na singo faveur moko Am I free? sikoyo mbeba te pardon eza kilo Face now. tala na bia fongole longi pardon ezala ya mabete It's about eza Frank, my likambo brother. ya Frank ndeko nanga pardon mbano pardon s'il te plaît nalingi nanga te nayoka masolo ya Frank See, listen. yoka ngai If not that I Soki, love you so much, ezaka I would te have mpo thought nalingaka that o the mingi whole member of oyebi your family, nalingi they kutu te are ata komba moko ya famille na bino ba Because irresponsable that your brother Frank is a ndeko no Frank faithful. tala aza raté na vie When po a men rien are working hard, mibali baosala he is mosala makasi squandering another man's bazo money. gagner I don't want to. ye azolia mbongo ya bato Frank, in sikoyo this house. buzo bandenge wana oyene Papa, awa yeah. kotangelanga komba Frank te ndeko na yo Darling, I oh understand chérie how pardon you na feel. comprendre ndenge ozosala yo I mais understand you're angry with nayebi ke Frank, non my otombokeli brother, Frank and ndeko na how nga he spent your mpe money in the ndenge past, all adepasaka that. bambongo ebele na But kala baby, he has mais bébé changed. I achange know na he has ye changed. nayebi ke esi Just recently, achange he called me. kala mingi te abengaki He ngai apologized. abengaki ngai asengi pardon said that he alobi ke needs non some money to aza start posa a mwa new mbongo business. abanda affaire ya That sika his friend introduced moninga him na ye to moko this very, akotaki very na affaire lucrative moko ya business bien that he efute would malamu double the money, ekodouble ta whatever mbongo wana oyo opesa ye Listen, I don't yoka want yoka yoka anything. I naza don't na talk posa about te ya koloba likambo ya Frank awa pardon Look, Tala. how much has Combien? he squandered abebisi déjà in the last few months? kaka quelques mois tanga 14 million 14 millions de naira eke na bolafa without any proper ekenda boye explication He te does not even compte know moko how the money te justification disappeared. moko te mbongo He ebungi was carrying women abanda from one kotambusa basi prostitute house to awa the other. kuna bapri nyonso bandumba ayebi You want me tala to count olingi sikoyo another ngai na money banda and kozwa mbongo give to mosusu him? nazwi I will napesi ye not. nakopesa te nakosala te mpe nalembi ye nasokoli maboko ngai na ye kutu likambo eza nango te
yoka ngai So now, nalobi the last time I'll sikoyo hear about eza mbala that people suka in this house. nakali solo mona mobali na ndako oyo bébé mon bonbon s'il te plaît mon Roméo s'il te plaît yokelanga ko hein soko sungi ete sikoyo eza pasi te bon ça va nakosa responsable mbalo soka bébisi bébé tala oyo aponesa leza utile tala ko kotika ete ko chéri bande ko ba très bien talinga alinga koya tala alinga récupérer combien ka sasa ngo besoin mbano masolo e baluki 6 millions de naira 6 million naira. olobi 6 millions de naira Again. ah abandi suna ba 6 millions mbano I don't have that te bambongo nengo nazala ngote No, but no, no, no. beau frère comme sala nyonso bandeko bazala bien Baby. bébé s'il te plaît pardon sala ngo tembala moka kambalo yuko mbala suka alobi soyi kaka bandi na bafere oyo mbongo ekoya What kind of business is going bafere yango ndenge nini wana on? 6 millions akodouble ngo rien ekomi nini ye nde muta bandi bafere ya bien na mokili oyo I don't have that kind of money, please. bambongo ndenge wana eza te Make nali mpe koyoka solution na ye te I come out. Just only franc. ebongo chéri sikoyo nga nalobi soki ndeko na nga kasi asali bien esimbi sikoyo osala ndenge nini kasi ondima ete pesa chance sikoyo chéri encore mpe mwasi soki akoti libala azobenda baavantage na famille na ye azobenda bacalcule famille na ye lia nalobi mabe te bandeko basi mokolo yango toza na chambre Théo akoma l'aîné de la famille. Pardon, Chima. Oh, bonjour, bonjour, Bonnie. I hope you slept well. Anakasola li malam. Ouais, nalali bien, ndeka olobi. Please, I need S'il vous plaît, naza na posa aussi ne chèque oya. Chèque yani. Abando sinese ba chèque ya tongo ebimi suspect ye patangi 6 millions de naira. Oui. I know you don't have any. Nayebi ke ozana tina te e bambonga boye na tongo boye bongo boye na sini bon ça va po na nga na moni osani na 6 millions na tuna nanu yango Chima I want to give it to Frank. nalingi na pesa ngo Frank aza semeki na nga po na ba faire na ye Frank lisusu ye kaka Never. jamais mbano No. wana kutu na boyi You want to give that hooligan 6 foyo million ndenge na naira bapesa of su our 6 money. millions mbongo na And biso we wasted bima 9 million naira in the past few months. keke mo kaka o 9 millions esili ka boye bungi ka boye akende na balabala asali buzoba na batapage na ye boni boyeko biso topesaka mbongo yakenda kosala dépense boniko Chima oyebi eza bongo te okomprendre mabe na comprendre nanga makambo ozoloba mais juste topesa ye sikoyo chance asuka achange na ye na opesa te na osine te tala nalobi n'est-ce pas bien tosungi kasi na bafere yango bon soki kasi na asire yoki esimbi pesa mbala suka topesa ye mbongo tondima ye te non je ne peux pas nazoloba na yo te Chima yesineko yoka olobi na ndenge na yo décision na yo c'est vrai mais sine chèque nakende kobongama mpona mosala nga mpe nazwi décision na nga Chima bon na likambo etali chèque oyo tala eza mpona ye Frank ye azwa mbongo na ye biso mpe topesi na kosine te yoka le fait que tozogere affaire oyo biso nyonso tozogere compte bancaire esika moko oza na droit te oyeba mpe soki na kosalela mbongo nini tala keba tala nazomema kaka nde na raisonnement napesa mpe place na yo okomprendre ndenge likambo ezali ozaleki na ngai na borde yo na ndenge bien pardon privilège oyo ozanga ngo pardon nakoki changer afi na ngai
You can think tala whatever you kanisa want. ndenge nyonso olingi okanisa But as far as this kasi na check ndenge is sheke oyo concerned, ezali awa that boy, eza Frank, that frank wana hooligan, nde tozosinele that sheke non-entity, I will ngako not nakomeka te sign it. nakosigne You te have no choice oza na choix te to sign this check. yo nde Inside so it, signer. I will check here. ah Take. Sign the check. na besoin signe yango Sign signe this check now. signe sheke sikoyo I won't sign the check. na signe te na boyi Chima, what is your chima me business? misiko likambo eza If wa he does not c'est return quoi the ça money, Eh? it's my decision. nalobi It's soki my mbongo money. ebimi It's my concern. mbongo na Not nga your mbongo eza business. decision na ngai That is where you're. tala nalobi esika oza na tor yaya Ebanki Daria. okanisi nini Oboye Gogi. ke yo soki olobi nga nasali We work biso mibale extremely hard tozosala to run makasi these companies, mpo to kompani run oyo these ezala bien businesses. ebonga mpe kende liboso Every money that goes out to that mbongo account, every nyonso naira is ezokota my mpe concern. ezobima Your concern, eza susi na nga our susi na concern. biso mibale Chima, chima sikoyo nazoloba ye mpe ozoloba ekomi boye ah tala nalobi ya tala oyebi ke affaire oyo ekoki mpe kosimba me affaire na biso mpe panzani Listen, yoka ngai tala moto na nsima azotia you matoyi have said yo all what olobi you must. oyo yo koloba But this kasi is my decision. oyo eza decision na ngai Sign this nalobi check signer so chèque that oyo. I can Po- go and get prepared nakende for kobongama work. nakende nga Look, let mosala us not give ourselves sikoyo stress. ekosala biso malamu I don't nini want to say naza na what posa te naloba makambo I will oyo regret tomorrow. oyo olobi na koloregrete nsima na yango As you can see, I'm done. nde ozomona nasilisi Good mind. soki mpe oboyi te yaya I'm gone. nakende na ngai mosala Nekweni Chima. nakamwe oyo Ngakuwa Chima isi yo. babebani bandeko sheke basinie ye pa boyi mbongo ekobima te Nonsense. oyo Rubbish. buzoba to nini yango boye ko qu'est-ce que c'est baleki baobanga so bayaya te I heard everything. nayoki you makambo discussed. nyonso soli kuna na ye Ah, ha I knew it. nayebaki na nga I knew nga that the nayebaki decision ke as décision senior oyo brother will soon en have tant que no yaya ekozala so na Mhm. efe te Today is not lelo signing the check. lelo asine sheki te malamu Tomorrow lobi it will be deriving ekozala access na to niveau company. mosusu okozanga accès ti na compagnie akokango na nzela hey Heaven help those who help le themselves. ciel aide-toi le ciel t'aidera It is time. c'est le temps yo ndo changer Before things escalate. avant makambo ekoma grave Change. olobi changement kuna pe na ngambo mwasi aye kotia matoyi abandi koyoka makambo bango bazokoloba Your investment. nalobi bokabula bainvestissement ya famille Individual account. bino bofongola bakonte ya yo na ngambo yo pe ye pe na ngambo Avoid more mpona koboya badiscussion na bakonte bancaire This is discriminating. wana eza Please, kokabula my te brother. azaka ndeko na nga My ndeko ya wapi You listen here. tayoka ngai In money issues, na makambo mbongo there is nothing tala like kuna brother. ndeko azalaka te yaya azalaka te No leki one azalaka te is to be trusted. moto Not even your ya kopesa blood confiance na mama mbongo azalaka te brother. Sweetheart, oh chéri remember, kanisa malamu Judas betrayed juda Jesus. akendaki kotrahir yesu likolo ya mbongo mwasi abandi koloba mobali mpe azoyoka You're smart. oza mayele kanisa ti nalobi boye pamba te nzambe o ye mpe na ngambo ayoki akokende su kotia songisongi abebisa bongo ya mobali na ye voilà lelo tokomi kolobela division séparation alobi makambo ya boye alobi ndenge wana Listen, honey. yokanga sheri na ngai ezomonana That the ke bond of unity between tela. us two has been broken. bino mibale ko kindeko se I advise we katani go our separate conseil nayebisa yo tokabwana na ngambo bango mpe na Know ngambo what is truly belongs Eh? to us. moto azokanisa na nsima oyebi te My brother and I have Ah. always done everything together. ngai na ndeko na ngai tozotravaille Every ensemble single thing. nyonso We can't tobongisi start this discrimination now. mais Not tokobandaka me mpa tokabonaka mbala mao lelo non c'est pas bon Be prepared. alors bongama operdre na yo Because your brother is up to po ndeko na yo aza mpenza mayele You're too mabe blind to see what oza is aveugle happening te around you. oza aveugle to ndenge nini ozomona te You know I always say the truth. oyebi ngai alobelaka ka verité chima Wise. Be wise, Chima. zala sage Be oh wise. zala sage
basa la sage sima bakabwana Théo nande ko bayinani bolingo ekufi bomoko esili No, no need for further tala details. tena umela te fona sango sikoyo Right now. lelo voilà Your brother is up to a mischief. moto na moto abatemi bakomi koluka ba position See what is happening around you. masolo basi bazobeta mibali bakomi ko raisonner You know I always baction na bango keba eboma masolo te be wise. chimalali te abandi ko raisonner azala sage akeba sala boye alamuki na katikati ya butu ake wapi ye mpe kuna na kopo na ye kaka masanga kutu nazali na nzela na nge na matana mona yo nga mpe ndenge moko I don't mean any harm. bon nali nasala mabe te pardon What I want to chima say nali naloba boye is for the good eza of mpo na both bolamu of us and the ya biso family. mibale mpe na famille Due to the Omoni- unavoidable reasons, moni ba circumstances ba surrounding circonstance this whole oyo thing, ebandi kobebisa masolo na ndako oyo I toluka kimia decided na se for us décidé to, bon split the biso companies tokabula so that kompani each and every moko one na of moko us azwa can run kwe na ye his own share ogere of na the ngambo na company yo independently. moninga gere na ngambo na yo na ngambo na What ye do you think? omoni ndenge ni If if you say so. soko if you lobi think ka it's the ndenge best wana thing, soko moni eza ide malamu bon I think it's a namoni perfect idea. bongo ça bien ça va Thank you. très bien merci God bless you. nzambe apambola yo Quick understanding parce que oza na compréhension rapide response. mpe orépondre ngamba moko No need oyebi to waste further time. toza na Do ntina it te well. olexalaire lobi Do tobanda what you bakor want, sit down, tovanda separate it, everybody tokabuli will ba get bien their own share of the company. bakompani And if tokabula anybody needs help, soki like, moto alingi help, come to me, kosunga help you. na ngambo na nga nasungi na ngambo na yo Tomorrow is osungi fine. lobi You d'accord want some lobi of this? napesa mwa ndambo ti No, thank te you. merci merci Thanks. omela te bandeko division ntina bakompani alors ndeko na ngai chima Call this so alors that, nabengisi yo mpo ete we can share this, biso tokabula companies, company, amicably, mpe so that- tosilana ngambo na ngambo na kimia so that there won't be any problem. alors bongo nayebi ke problème ekozala te Growing companies that sikoyo nazotangela yo bakompani oyo ndenge tokabuli belong to you. na ngambo na yo tala bakompani yo ozogere Oh, bon saying, ya liboso eza bakompani na biso nyonso ya transport na babranche nango nyonso eza ya yo bon ozwi kompani na biso oyo etekaka bapareil nyonso bamagazin wana eza ya yo mpe bakompani na biso oyo ezoteka bamateriau ya construction eza mpe ya yo ok sikoyo na ngambo na ngai natangi boye ya ngai nazwi nano kompani ya pétrole na kompani ya carburant nazwi susu babranche nyonso ya badepo nyonso esika ba essence na biso nyonso wana eza stocké ok ozwi bahotel baauberge nyonso wana oyo toza nango na mboka na baprovince nyonso eza ya ngai mpe bon bapangu mabele wana eza nano baterrain bon wana tosola nsima mais jusque là impossible okosi boni boye koyaya au grand jamais nga na kondima jamais makambo boye esalema jamais na ondima yango te oyo elingi oloba nini mais chima mpo nini kasi ozosilika boye pamba comme ça mabe eza wapi na ndenge na kabuli yo zwit nyonso eza mabe na partage osali tout ne va pas bien boni kozala lukoso boye lukoso ngai lukoso ngai naza lukoso te na kabuli nasali ke ngai yaya nazwa oyo na sepeli kozwa lokola yaya ya wapi ki yaya yango ya nini boni boye ko kalikile mabe boye po ya nini qu'est-ce qui ne va pas nalobi tala obani mabe yo moko ozobebisa na réagir mabe osali olobi mpe lisusu chima
chima My keba na ba manière ozolobela ngai keba na ba manière ozolobela ngai yana yo keba za na respect nalobi leki na ngai eleka na te What will happen? nalobi nini What will osalema happen? Can he get me? Chima. ngaso naloba ni obandi oloba boye ozobanga te mozoloba pe Yo, can he tala get me? Now teo listen up and nalobela yo yokanga malamu Ita nige GS seniority. oyo nyonso ozoloba wana ko likambaki yaya awa na partage eza te awa biso nyonso toza na famille kanisa malamu ozosala erreur parce que nga nakobundisa yo ntina makila na ngai ya suka Chima, you. chima yo You fight me. yo bundisa nga Oh, in the ekomi boye You fight me. sikoyo yo olingi obundisa ngai Only tala nalobi wana oza mwana okotikala peti liboso na ngai courage ya bomwana eza lokola ya mbwa azoluka ganga sika mino eza nanu te ekomeli nanu te alors que le lion aza liboso na ye olingi obundisa nga nalobeli yo na malembe ya pardon keba peti na ngai matio eleka moto te olobi ya ngai naza mbwa azanga mino ok likambo te sikoyo tala oyo mbwa azanga mino alinga sala yo olingi oloba pe tala nalobi ya oyebi nga bien peti na ngai donc mwa bamilio mike mike ozosimba nde komolobisa yo peti na ngai boni boyeko nalobelaki yo te nalobaki ti mais oboyi koyokela ngai nalobelaki yo bien ke non te yo ya na yo aza mayele mabe mayele na ye sikoyo akosi yo omoni sikoyo kala mingi te zela tala okotika na eloko te jamais mbano wana kutu mbano ngai nakobunda mpona oyo eza ya ngai ate kokosenga nga nini bakomobunda mpona biloko oyo bandako bakompani ndeko na ngai nayebi te soki tokosuka wapi nini ezozela biso na libota oyo kindeko ekomi babendana nsima ya mabala bakomi kokabola babien ekosuka wapi 5e partie elobela biso gardez rendez-vous wana to continuer bongo histoire na biso.